par rapport à toujours vivre le bien suffit, Billy le Kamalo Banaïbele. Toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambo na biso poto ebike boza ebele oboza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV boebika ka e propose kabino actualité mais tout ça la kabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba fait sociaux to ba réalité to za ko observer na mboka na biso en République démocratique du Congo. Réalité actuellement ezali kaka makambo ezako leka sur le plan politique après message à chef de l'État à la nation les choses sont allées en tout cas très vite. Hein. Il faut dire quand même que la veille déjà, député, qui a déposé pétition na bango sur fond, il y a boycott, il y a bureau, ils ont justement mis en cause hein, pour na pétition au Yohana, mais député trouva qu'il moyen quand même il y a tika pétition na bango peut s'en est suivi en tout cas bureau ya Sikaoyo est entré en place et sali musala pe nangongo tozali koloba bureau et ça tombé et ça koko ya pe sali esengo na ba partisan il y a président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais na cadre kaka ya moba makambo ndenge que na recherche ya union sacrée hein, pour la nation to moni côté moko même na ba artiste ba koti pe makambo yango notamment to moni mutuloko la Kisinjo rakosala ntembo moko pona président de la République pona Fachi hein, Tshisekedi Tshilombo et pa iwa piazali kosenga anaye akoka kokangela biso ye penzembo ya sali tomoni que évêque Pascal Mukuna ekotia songi na ndenge ya kosakana te oye alobika sepelaka na parti wana alors que ntembo bakoteli yango kutuna no studio te mais déjà za ko encourager bango netika kantembo wana ebima voilà moi loko tongi to proposer bino au lelo na cadre peut-être to sekape moi muke parce que ntembo yango ba malobo ezali na yango certainement koki kaka moi muke pe ko seksa bino je propose alors bolanda nanu Pascal Mukuna na Kisinjo raboyoka ndenge nini azako senga ntembo wana penene azoloba ka sepela kaka na ntembo wana bona sima tozonga pour que to poursuivre les solos tozo proposer bino siko. Je rappelle que bozo landa chaîne na bino DMTV ceux qui ozana no abonné tende konanga cliquer kaka na bouton na rouge ba komi s'abonner ko comme abonner pe ko bossa na te cloche moko notification ko apparaître cliquer pe wana et ko permettre na o rataka sous ma prochaine vidéo te remettre en ligne awa pona bino. Suivant cet extrait nous nous retrouvons tout de suite après. Papa c'est bien Nzembo ya krakawana ya fati kangela bisoye ya Tshilombo nana kangela bisoye kangela bisoye Voilà, Botiko Landamo extrait wana bomoni évêque Pascal Mukuna aux anges kakapo Kisinjo aza koyemba nzembo wana oyo tozo sentir yango mwakela oya bwaki wana donc naibi ke bino mo comprendre ce qui a bwaki nani mais atangi komba moto te biso pe to ko se réserver kotanga komba moto est-ce qu'on a proposé bino moi répétition ya nzembo wana po boyoka yango ndeni basali koyemba yango ebo comprendre pourquoi ezali kopesa esengo na évêque Pascal Mukuna. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après.
Mugada,
Voilà, nous sommes de retour. Boti Kolandawana, extrait Yantembongo Oyo, évêque Pascal Mokonalbe Azo Sepelana Yango, surtout parti à Krakawana, Binomo Boyoki Yango, Ya Fati, Kangela Biso, Ye, Suko Fati, Akanganani. Est-ce que Fati des fois Kangato, justice ne et Kokanga? Donc, ça c'est aussi encore une question, mais il que, bon, c'est juste un peu quand même pour rire, mais Binomo opportuniste, à Bimi, à Salintembo, ya Lolenge Wano, c'est ça certainement entourage, il y a chef de l'État topé Batu Oyo, Bazali ba partisan nae Oyo, balandaka certainement yé contre Nakadra ya Bitumba Izali entre FCC na Cash parce que tu es bien qu'avec Pascal Moukono Azala qui est très proche en tout cas na couple présidentiel Yakala Kabila na Olive Lembe et Lelo a commis très clairement proche Pena Félix Tshisekedi a memi yango même na nenga ki militant na mouvement na ye oyo asala ya éveil patriotique oyo justement zali ko militer pour que ba kokanga justement batu oyo ya régime leki oyo en tout cas ba nyokoli mbongo ya l'état ou ba nyokoli mbongo ya ba contribuable congolais pour na ye estimaka ki sengeli ba kokoke na prison donc a se retrouver na kati ya ntembo oyo ki sinjora a sali yango bozali komona ye na esengo wana esengo moko koseka moko avec un peu plus ya moi songi donc voilà moi les solo muketo ngaki tomema histoire de rire un peu na contexte tozali ezali contexte kaka ya adversité te parfois koseka pe zalinga personnellement na sepela qui peut komona na kati assemblée nationale alors qu'adversité zalaki makasi Jean-Marc Kabund président intérim ya UDPS na côté na ennemi Moulane coordonnateur ya FCC na ngambu na mais à un certain moment nous les avons vus en train de discuter de parler ça même na ba photo immortalisé moment fort wana je pense que c'est aussi un message koki ko zala lancer pas une abisso c'est-à-dire que politique et kabola bisoté na sens et même abisso na nzela ya bitumba mais tozo yango kaka exercice moko normal na ndenge makambo sengele salema na démocratie za la adversité ya bitumba ya makilate ya kuswana te eza l'adversité moko normal bitumba moko kaka na ndenge ya ba idée tosuka kaka pe na ko respecter
betaka mibeko ya mboka na biso. Je pense que ba image ya bongo et pesa qui quand même bien nous nous sommes retrouvés peut-être tam sous na lolenge politique zo salema na ba mboka misusu ndeto zo mona Donald Trump Biden a gagné mais yazali kobo ezate ke ba koma na makambo ya ba makofi tout ça mutu na mutaza libre ko exprimer point de vue naie et bien évidemment au-delà il y a nzembo oyo na ndenge ya koyoka ngo moni ke zali peut-être moi ko se qui s'appelle mais ezalate ke loko moko emema biso na sens moko ya ko mema biso na nzela ya mabe. Je ne crois pas que combat pe au chef de l'état zali ko bondela to bato belo bazali ko partager vision na lelo bazali ko bondela zali pe wana te DMTV ko encourager pe loko ya amabete et ko encourager kaka loko ezako kene na sens ya intérêt commun et mingi na sens kaka ya démocratie pe obision surtout ozali ko luka et surtout état de droit et pas wapi mi be konde za la kalikolo ya bato. Merci beaucoup na bino bato bolandi biso soki bo sepeli botike la biso like mais beaucoup qui peut surtout ko réagir na ntela ba commentaire ou exprimer point de vue na yo soki ozali na yango mais okoki pe ko s'abonner na chaîne na DMTV soki nanu o s'abonner te cliquer pe na petite cloche de notification et ko permettre na yo o ratagal soute ba prochaine vidéo to ko mettre en ligne pour na yo. Merci to espérer que retrouver Bino très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.